L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Nego ya Congo! Préparez VS na yo, pesa famille na yo adresse na Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Bona libota na yo, juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende zando te mpona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yana ngai ebongo mpona résidence fanda kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée oleka mo pepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace ya G pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani nayebi ke mission kokuta kimia na mabota na bino mbote partout oko disposer temps ya kolanda biso à travers tout le vie officiel. Je vous précise que naza na Maroc, précisément à Rabat. Naya wapo na mekana nuko tala mboka parce que bato bayebi na lobelaka trop sur mboka oyo na vanda wa mwa mingi donc nayebi mboka ngo mwa mingi. Alors naye kokutana na ndeko moko, je crois qu'il va se présenter makambo oyo toza koloba lelo benda penza télévision po eosunga yo eosunga yo surtout yo congolais ozolanda biso, ça va t'aider. Merci à la grande équipe Washington, merci Nayo, Eric Shimanoka, merci, puis le Agostino, merci, un grand merci encore à Jérim Boma na Canada, merci, 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 il paye Diego Kao, Zinago Dema Koulousou, l'artiste, merci à Mike Nsona pour notre travail très bien accompli, et merci à Noël Luta, Olinga Bonga, Tcha, Olinga Nabiso. Papa Mbote. Mbote mingi papi gen. Boni. Wa kimi ezana ngo. Boni Maroc. Maroc kimi ezali. Ça va. Ça va. Tozo bunda bunda, ça va. Tata mokela zo sala. Après ça biso ngwa pe bokasi, tozali. Kati tumba. Biso tondo lia joli. Nous veut voler tant bino lia joli. Na monika ba lia joli, na lia jolité. Ah lia côté. La jolité. La danger na simi de babie. Ah ba singa ke na mabe. Et ba mso ba ta robena loso. Beto système a loso. Moi super rouge voilà. Super rouge ne fandi mais na joli malheureusement na lia rangote. Mais sinon parce que naza végétarien. Ah, yo lera no mingi matiti. Nga mingi nga matiti donc. Ado bina ta ngombe bina bori. Kota akutute. Donc so le ngombe, on lera matiti quoi. Matiti ne pesa kabwanya. Et puis matiti évitera mingi moto akoya la maladie belé. Mais ngombe mingi sa ngombe, pesa la maladie belé, ba goutte. Et puis moto lera ngombe belé, même la spiritualité, akoza nasé très bas. Dans la matite belé, même la spiritualité, à Rosalie Kolo. Donc, ils ont donné mon corps, ils ont mis la carte à l'anzété, la carte à Mikela, la carte à nature, par rapport à la matite, et puis ça va beaucoup de fer. Ça fait combien de temps au Liaka, au coma végétarien? Ah, ça fait penser que le temps est belé, d'abord depuis 2000. Donc, depuis 2001. Depuis 2001, on a tiré qu'il y a
misuni na komi ka végétarien na végétarien. Ah mais bando tika pe omona mo ba changement. Makambo belé, pas changement bien makambo belé. Même santé nanga ezali des asthmes za kalaté. Donc santé pe koma kitoko. Makambo koma kitoko. Mais que santé côté on belé. Mais est-ce que na mboka oyo mais madesu liaka na non? Madesu matiti. Ah matiti voilà. Madesu, famille nango nyonso. Ba madesu, ba mbwengi, ba wandu, famille madesu nyonso liaka. Pas matiti. OK. Parce que tu bon pour na mboka oyo légumes penza ya malonga penza zate yango na bitamsu peut-être quelque part au souffrir. On souffrir te. Bazana to ça na ton épinards. L'épinard les amis. To ça na dongo. Bon c'est vrai, voilà c'est bon. To ça na voilà c'est bon. Comment on appelle mutu mutu ya kulia matiti. Funa ko pa matiti ezali. Ouais. Ah, na ko matiti ezali parce que na kulia. Ba nous dans la bango ba sorta nous dans la bango ba chou. Ouais. Donc yango to on a liaka mingi yango. OK voilà. Na yambi nani? Oyambi moko ya mobundi na kati ya biko bayindo na kombo neki bonga tekasa luya. Nazali na lisanga oto bengaka kintwa dia bangunza to pe lisanga bangunza oyo kama pa ya fumukuso kya mzala pa na ngola. Bonga nazali moko na kati ya kingunza na kati ya mosala oyo ya bayindo bola mkona pongi to bunda po bayindo babika. Oh, tango winne wana moni ne moila na pesi yombo te belé. Oyebi ne moila? Matono mi na ne moila baza ebele. Ne moila baza te na France. Bane dukukila. Bakoko ba bindamba. Bakoko koko mpepe. Baza ebele kuna. Bane mpemba. Do baza ebele bane nizei, bane longa, wana sotoza bango lingomba moko. Boni ne wana ezali kopesa to super respect. Epa na biso. Po ba mama bengaka bango banengwa. Nengwa nzenza. Nengwa basonga doza kopesa respect. Donc ne ezo ko remplacer son excellence. To bengaka na ko benga papi gen eza respecté. To benga ne gen to na ne ou bien na eza kopesa botosi na moto za liboso na yo. Ba mama bengaka ba nengwa. Nengwa pe eza kote ba mama pesa ba mama respect lo nengwa mama. Ne to na eza pona botata. Donc, on devient en français son excellence, ton monsieur. OK. Ah, c'est ça. Voilà. Na yambio lelo na lingi to mekano ko solo là parce que bino boza bato yo bolo de la spiritualité, il y a bayindo. Mais so tali bien lelo yo peuple congolais, c'est-à-dire congomani yaza ko souffrir makasi. Alors, solution za nini vraiment pour na blocage parce que mboka na biso ekei okende libanda mboka même chose blocage wana ezali partout muta okende na église aza kosambela akende rapene église a respecter pe mibeko yango mais blocage yango toujours. Alors pour to bima na blocage obino bo bato bolobelaka spiritualité ya biso bayindo ba koko na biso kala banda ko pelisa moto almete ezalaka te banda ko pelisa moto ko na biso kala babani bakisi oyo batiaka na mai po sokola mai po mutu amela ezalaka te banda omela mai banda kokufa te mais lelo yo biloko nyonso ye modernisation ye mais changement na mboka na biso ezala te mpona nini blocage makasi boye tokosani po tobima na blocage oyo matono mingi papi gene bien sûr comprendre mutuna nanga bien tout mutuna neza pesa kitoko mingi moni eloko nyonso bayebaka cause eza wapi nde tokotete cause sika maladie ezali nde tokozonga te maladie euti wapi ekomisa lelo kongomani moto pamba okongomani lobi papa na biso bakoko na biso balaki respecté na mikili mosusu lelo kongomani koma moto pamba cause ezali wapi eza kaka bonzambe Congo tango tokotia fumuki mbango na centre te otokoza fumuki mbango na bokonzi na ngwande na ete Congo mona ka passe to fumuki mbango akufala pona Congo fumuki mbango abuna pona Congo anyoka pona Congo soki to ndimi fumuki mbango te lokola mobikisa na biso te na kati ya Congo passe na biso eza wana. Ah bon? Donc classe aka fumuki mbango to zonga na ba message fumuki mbango to zonga me fumuka oyo alobaki so ça beaucoup yokani to sali connexion na fumuki mbango esika oyo bandi départ na biso bandi sikoyo ya komona pole pona kokota na mokili ya bilaka mais soki to ko nier fumuki mbango o mabele melaye o azaboye o ataki liputa asa eloko moko te entre temps bango nde batelemaki poete ko senga ba indépendance nyonso to bakalelo spirituel économique pe nyonso oyo etali
scientifique lokola tobwaka ye tolinga ye te toyamba oyo bapaya tokomisi ye ye ne nzambe na biso pasi na biso ezabe wana esoka bakanga biso esoka tokangama eza nde wana voilà na motu monde na tuna yo balobi tozwaka te po toyebi kosenga te ingeta alors sikoyo c'est-à-dire pona kozwa il faut senga ndenge ni par exemple na lingi na bala na tiebo bato mabala basepeli na voyager surtout basi par exemple na lingi na voyager c'est-à-dire na lingi bien nazwa mbongo te ozwa mbongo te ozwa musala nazwa musala voilà ndipo lobi wana te bosenga te voilà sikoyo il faut mutasenga ndenge bon kosenga neto lobaka au moins le sambo lelo so otali ba pasteur bakomisi bato ekomisi osambo ekomi spectacle ekomi eloko moko lokola ya kosakana oke losambo ezali communion to mpe yo na au-delà eza eloko moko kozwa yango au sérieux eza eloko ya kogangaka te bango na yo ozosambela eza eloko okoti na chambre na yo ose préparé opi olati peto mpo mosusu bazosambela neti basi motu polele mibali azosambela torsini to aza na kilote ozokofinga nzambe oyo tobengaka nzambe oyo tobengaka tata akeli kolasi tata mokeli oyo na monoko na biso na boli babengi mao jean nyangela oyo bamosusu babengi mungu baba oyo bakongo babengi tata ponctulene yo koma ozosambela olati coupé olati babengaka contre-sieur ozosambela donc devant yo moto aza liboso no yebi ye te mpo mona mpe ye te mpo nzambe moto amona nzambe aza te me ye amonaka biso mais sikoyo respect nini opesi ntango kotosala ye nakanisi ata mwana nosoka ye mpa na ndako na yo azosenga yo mbongo aza na coupe to atorsini eza mankima mpa no parent e biso tokoli na baparent oyo batia so na alignement mama batia so na alignement ntango oze pembeni ya moboti langage ya koloba foza mpe dine ozo kosenga eloko epa moboti akopesa yo mpe eloko yango bali mpo osenge malamu mais soki osenga moboti mbongo na koganga papi gen papa apesanga mbongo wana ngai besoin mbongo wana ndenge malosambo ekomi lelo tozogangela nzambe mosambo ya bakrétienngela nzambe nzambe na ngai nakoyoka te bazogangela nzambe nalingi oyo yango nzambe yango pepe ayoka bango te akondima mpe bango te basengaka nzambe eloko neti na loma onga na sufri mingi bakoma kobeta na maboko maboko na se bakoma kosa machete bamo bamachete koma lolenge ebele wana eza kosambela te wana eza baspectacle eza donc film mpenza théâtre ndenge bato bango kosambela milimo wana eza koanime bango eza milimo ya négatif papi gen otambo tamba mikili na kati ya Maroc awawa ata bakrétien soi-disant bafingaka bamusulman me tala botosi oyo bapesaka esika bango basambela nayebisi yo eloko wana kati yo te namonaki yango lobi nayebisa mike nsona totamboane na nzela nayebisa na obisika oyo biso tolobaki bango bakokota lola te mais déjà omona déjà mosquée na bango basambela na basi te biso omona église bosambela na basi mwasi moko aye alati mpe bien avant liboso na yo olandi bango kuna eza bakotaka na mosquée oyo eza na ministre ki ministre ne esikaka libanda kuna ezali mola na imam motu bazoconduire bino kuna ntango oyo okoti na mosquée boza pied d'égalité moko oyo bango bakoloba olandela bango ndenge bazali na bacourant na bango na basurance na bango bakosa soki esi osali nini bobimi nzela bokeye ki ministre na kozonga soki okomi libanda mais na kati ya mosquée so bokoti kuna biso oza pied d'égalité moko ki ministre no eza te roi ya mboka akotaka mosquée takotaka mosquée atake te lokola azali représentant na bango nzambe na bango awawa batiaki liboso mpo roi nyonso na kati ya mboka azali nzambe azali représentant ya nzambe na kati ya mokili na bango batiaki liboso lelo tozomona ete la reine Elisabeth akufi azomokila molimo tali bazokolela mpo aza nzambe na bango akufi bapesa one mpo nzambe bango akufi mpo asali ete bamboka wana ezala donc tozonga na motuna na yo kosambela ndenge kati basambelaka soi-disant basengaka mabe osenga nzambe mbongo nzambe azala mbongo apesa mbongo ye asala mbongo na mokili osema nzambe bavoiture nzambe eza kopesa voiture ye asala voiture na mokili osema nzambe ndako ye akopesa ndako nzambe asala ndako
to nzamba maçon te to za maçon o senga nzambe libala oh nzambe ne opeso libala to bizali muto opeso libala bizali oya yo muto opeso lipo libala ya kapana bizali bizala malamu ne pesa ka libala fa malamu ne pesa ka libala na kaba koko na biso bala ba famille fa po ani akotala famille ba no kubala ezali ya mwana wana soka bali na mwana ngai bakobota bala malamu po famille wana bazali ba botosi lokola eteni wana ya kubala kibala ozaka kala kubala na famille kufa soko biso moko to mopona libala tozala sikoma bala obi to mopona biso moko eza ko simba to simba te okomona eza ko simba te mais libala oyo eti ba mona biso bala âge 14 ans baponela ke mobali azala libala na yaza ke bane ti mobali na yako kufa atosa mobali na ye mais biso siko lelo to pona biso mobasi na biso bala na biso eza ko simba ezo simba te na biso na bako bana bazaka mayele to ba évolution sala to boyite basenga ka nzambe nguya bandeko senga nzambe nguya senga nzambe bokasi pesa senga nzambe tata keli ko na se mayele senga nzambe bwania senga tata keli ko na se o tata mokeli senga ye apesa yo mayele bwania nguya bolingo olinga bandeko na yo poso apesi yo nguya apesi yo mayele apesi yo bwania apesi yo bokasi apesi yo amour du prochain nde ezali babiloko oyo ekosani eko accompagner na bomoi pona kati ya nguya na kati ya mayele nde osala nini okokela poza na mayele déjà wana bwania na kosala projet boy okosenga nzambe accompagner na projet na ngapo opesa nga mayele ni na sala so sengi nzambe mbongo okozwa mbongo te so somi tata keli ko na se sengi ye voiture so voiture te minde basambelaka te mais biloko wana ekomi bango lonkani basengaka nzambe mbongo te basengaka nzambe ndako te basengaka nzambe eloko te basengaka kaka bwania nguya mayele bokasi bonne santé bolingo ezala na kati ya libota bolingo ezala na kati na yo bolingo ezala bokasi ezala apesa yo souffle de vie makasi po ete okende liboso lelo oyo bato ebele nayebi ndeko moko ayebisenga alobi na ntango ya kala bakoko na biso bazalaki ta biso mona aza na mwa nzete moko boye asimbaka mwa nzete moko boye alobela yango makambo mais est-ce que bapratique wana ke ozwi mbala okati boye osali bosali est-ce que bapratique wana eza mpe malamu bon yango tolobaka ete peuple na peuple to mpe nation na nation eza lolenge nango oyo kozala na bango ezali bakoko na biso bazalaki bato bazalaki pur naturel donc nyonso bando kosala bango balisango na nature nyonso na bango balisango na nature soki mpasi ezali bakoluka solution kaka na nature soki mpe esengo ezali bakoka solution kaka na nature alo bayebaki mpona bakati ya bakoko na biso bayebaki tobengaka oyo babengaka soi eza batradi praticien loba médecine ezalaka mpona kosoigne nzoto na bango soki mpe likambo mabe ekoti bayebaki ndenge nini ya koevite yango kasi kolaka kolamuka bapratike wana mpe boyebi wana esa nini eza kobunga po bato ebe bazalaki na baboyebi wana mindi asala nini akanga bango akende na bango déportation na Europe to mpe na Amérique nde batikalaka na biso wana bamosusu mpe balakisaka bato mpe bamosusu balakisaka bato te bamosusu baboya kolakisa bato mpo na nini po langage mo bakake koko apombaka secret ingeta pourquoi ntango koko amolakisa o secret ya mokili entre temps série wana toki dacoloniser basango basalaki système atubela nzoka atubela wana ezalaki mpona kodetecte bato oyo bazalaki na boyebi mpe bazalaki na bwanya mpe na bokasi ntango koko alakisi oke omoni nzete oyo soki ozwi yango osenga nzete oyo soki ozwi yango osala yango ekosala eloko moko songolo pakala ndakisa yo ntango ozwi yango lobia okoyebisa sango koko na nga alakisaki ngai ozwi nzete oyo yango bango bakeyaka tubela chaque vendredi tokenda tubela bakisa biso sala tubela mpo toyeba nini osalaki na semaine folo bavérité makambo mpo nzambe ayoka yo nga nde nzambe ayoba te koko na nga alakisaki nzete moko boye ozwi nzete osoki osangisi esali boye esala boye koko na azalaka wapi oyo wena opesi référence baye bakangi koko na yo bake na ye to baki koko na yo babi lakisa biso pratique wana eza nini na tortue na nini ko asali a 7 ans recédé
koko akoyebeta lisolo bandeko na ye bakamaka neke bokeba bana oyo balauka bazoteka biso makambo na biso yango bakoko bakangaka monoko na bango ya koloba secret ya nature te ebele bakenda na yango bazalaka na bachance to be libako malamu bakoko bakolakisa bango biloko mibale misato mingi bakendaka nango na kanda wana yango moni ete chaque peuple aza lolenge na ye oyo nzambe tata mokili asalela ye yango moni babiloko toliaka ezali mingi kote na biso babindele mpe baza biloko baliaka ozandi donc pratique ya bakoko tokoloba ya kobikisa bato na maladi na songolo pakala na makambo nyonso ya nature ezali mpe ezalaka mpe ndambu ya bato mpe bayebi yango eza na kati ya spiritualité ya bayimbi mpo tobi tozonga na bokoko te tokosalela oyo bakoko basalaki mpo ete kozala na bango ezala yango tobi tozonga esika oyo tobungela esika na biso tonga boyokani na bakoko wana oyo bakoko wana ya mundele ya pota mundele ye na kati mokili na biso abebisi mokili na biso totonga boyokani na mundele na milevo totonga boyokani pardon na bakoko yambo mundele ya na mokili na biso ya Afrika de bakoko bazalaki libre spirituellement mais à cette époque là de la lobiawa ezalaki peso balobi non nzeto yo mela yango to sala na yebi ba mama ba mungu basenzi yo nini basenzi te mungu basezi mungu basesi mungu basesi ya basesi mungu basesi basenzi te siko po ju forme ezala comme to bengaka on doit benga ju forme ozo komona makambo bele zo forme olandela lingala mais mungu basesi voilà makambo bele zo forme beba voilà ezaka mona o sangsa mungu basesi na oyo meli pe bomona pe oyoki bien mais siko est-ce que ça le lenge mobo na moi na biso parce que les lois sont bien tout est bloqué siko pona ko débloquer a blongo est-ce que on laksa bato le lenge tamsusu ya ko senga le lenge tamsusu ya ko sambela le lenge tamsusu ya ko telemela milimo ya mabe papi gen amoni na mokili tozali entouré na milimo milimo mabe na milimo malamu bitoko lobela na mokili na biloko mibale eloko ya liboso oyo nakoyesa bandeko langage na biso maloba na biso ezala malamu mpo na kati ya maloba tobimisaka baénergie baforce na kati ya maloba tobimisaka baforce baénergie nde kosala ete epesa lolenge moko songolo pakala oyo kozala ndakisa nakopesa ndakisa lutangiama alobelaka malamu na mwana na ye alobelaka kaka malamu na mwana na ye nakopesa ndakisa mosusu ye mobiala alobelaka mabe na mwana na ye mwana akobonga te mwana kosala boye te yoke liboso te o eteni kuna lutangiama azoloba malamu na mwana na ye bana yimba ta bakokota na kati ya mokili basala okomona mwana luta akokende liboso mpo nini papa déjà to mama bazopambola mwana ntango mwana azokola mais kote mosusu papa wa mosusu azomondire mwana esika mwana azokola ntango mwana akota na mokili mpo asala maye na ye akomi bloqué bablocage eutaka na lolenge ebele mosusu ya yo moko mosusu na kati ya libota mosusu mpe na baninga yango esalaka bablocage oyo tobengaka na français bane oyo bakite toyendetela singa boye bakangi oyo ezala sikoyo continuel mais so etutani omona so etutani donc ozokende ozokweya ozoka pense te alors lokola toyina bato bazonga na boyindo na bokoko nde à partir ya bokoko ezali na mai oyo esengeli oyo tolakisaka na bandeko nini nakoki kosala mpona kolongola mwa bablocage wana oyo ezokosala yo po ete makambo ekende liboso meka kolakisa biso ya siko papi gene ata ya mwa moke tokopesa kaka oyo eza nango ezaka pa papi gene nde makambo ezalaka tolobela vie papi gene eza mai mingi tokopesa kaka oyo ezali base de base ya base ya makambo voilà ezali toza na okozwa citron na yo na mungwa nde yango okosala bain oyo tobengaka sukululu wana ezali eloko mo eza standard mais ezali na lolenge mpe na lolenge ebele
Donc okozwa citron na yo na mungwa na yo kati citron otie na kati ya mai osokoli mais kosokolaka mutakala te tata mama moto asokolaka mutakala mingi ao perdre ba chance na ye po ete kikoso pe toilette eza mokili mosusu bandeko bosokolaka mutakala te kikoso na toilette eza mokili mosusu donc toilette ko eza mokili mosusu esika bato baperdre ba chance na bango mpe wana ah bon eza bato basoka mpe makambo mpe kaka wana ozomona donc kosokola mutakala te basokolaka mutakala te surtout na biso oza boka bapaya boye parce que bozosala toza koutilize likoso moko na bato ebele moto ayi liboso na yo minimo atiki oyebi yango moto ayi liboso asokoli minimo atiki oyebi yango ntango yo okutani na yango eza mutakala esika bato mingi baperda makambo na bango ezaka na kati ya toilette bato mingi mpe bazwa baproblème na kati ya batoilette akotaki abimi te akotaki akwei kati ya toilette kaka na kopesa kaka boyebi wana soki okoti na toilette okuti bato esa asubi kosoka likola moto te okoperdre okozala na difficulté mpo na mabota surtout mpo na bana basi toilette oyo ezalaka public okuti deja bazongo eza wana zongo ikele zongo inene mpo mina kisasa mamina kisasa mpe na mikili ya poto amona mpe ezalaka mpe okuti bato esi basali bazongo yo mpe sikoyo osali zongo likolo ya zongo ozoperdre okozala na difficulté ya kobota okozala na difficulté ya kobota donc tosalaka très attention soki okoti na toilette yango osala wana toilette ezala mai liboso obwaka pokota toilette motu moko akotaki liboso wana atiki bapipi na ye wana ibo osuba bimipakei ye moko ndenge wana yango moni bamaladi lokola tobengaka fièvre jaune ezwaka mi mpe wana ndenge wana ah bon mai loko bengaka bainfecté bainfectation moto aza mosi aza infecté bani ezwaka mi kaka ndenge wana mais siko boni maladi ezozwa ndenge wana kote mpe ya kobota ekokomplike yo donc nakopesa bandeko nesa ete ntango okoti toilette toilette eza public esenge nano ya mbokota so okoti obwaka nano mai nakasi na bapapike ntango otambolaka ntango so okei mona ese batia urinoir batia mai moko eza continuel katanaka te mpo batia continue pourtant yo okosala zongo ekembala moko etelemi te mais soki omoni bazongo ezalaka etelema mai eza te eyoleka te ozwa mai ebwaka ntango ekoleka nsima yo osali zongo na yo mpona koevite makambo ebele epe bato ebele bazwaka banyoka nkau oyo kaka sango anyoka nkau nyoka moko etambolaka na kati ya libusu basi mwasi koboti eza mpasi bazwaka na mingi na batoilette publique basi ebele na poto bazala maladi wana ngai mpe nasala makasi mingi basi ebele na poto na traita ba maladi wana nyoka nkau donc otretaka mpe yango totala mpe yango mpongo aza ngunza mpo ngunza azali tata molimo mpe azali tata kobongisa miso ya bato donc nosona ngunza alors osona ngunza ok voilà sikoyo okati citron ngeta otie mungwa ngeta esalaka nini bon nde nalobi ete mai eza na mémoire lokola mai eza na mémoire kosukola mutakala te citron eza na mémoire na kati ya citron eza na mai mungwa mpe eza na mémoire mpo mungwa euti na mai biloko misato esala effet nini mungwa d'abord epetolaka moto elongola moto salité spirituellement physiquement citron epetolaka moto elongolaka moto salité spirituellement physiquement mai mpe epetolaka moto elongolaka moto salité spirituellement physiquement biloko misato wana soki osangisi yango na maloba likolo osala ndenge nini kasi sikoyo tolotalisa otie mai na yo polisi okopesa te lelo mwa ndambo totika mwa ndambo po bato basalaka yango nomolaka bazi basalaka yango tomona basalaka yango tomona ba youtube batasalaka yango mais lolenga kosalela yango sikoyo ezali po eza balakisi yo na lolenga kosalela yango ndakisa na kopesa chéri mokinai alingi asala ben na ye ya 3 jours akosomba 9 citrons donc 3 jours vert asombi mungwa na ye citron vert po yango eza na ntina na oyo ya jaune oyo ya vert asombi mungwa na ye bagot sel to mpe mungwa de table ça dépend kaka ndenge akolingani atie mai na ye etoki ezosaka mai ya moto azwi citron misato na kati abwaki na kati ya mai
azwi munga na ye atianga na loboko na ye poignée de main na ye atie munga ngo ezala ebele to poignée de main poignée de main atie ake kosokola sans savon sans lenyuka soso ko wana foza sans savon sans savon sans lenyuka aza na suki kilote na ye ntango akomi na toilette abandi sikoyo kosala losambo na ye asokola asali losambo na ye ntango osala losambo na ye abandi na elongi banda kosokola na lelongi namona bato bazali osokola abandi osokola makolo babandi osokola mpasi raisonnement ezalaka elongi na mutu po esika oyo ezali makanisi ezali yango etambusaka motu me moto anosokola nano maboko basokola na elongi abandi osokola na elongi nano asokola elongi na ye osokola elongi na yo mbala misato nde bandi ozwa mai okende otyala motu ebandi okita ya liboso ya mibale ya misato ekiti nde okomi kosokola okomi koloba maloba osala oyo bengana metone ya paya baveu na mai ezokomela yo oyo ozomona mpona nini kolongola bosoto wana eza lokola mécanicien akendaki kosala mosala nini na garage azotambola na sali te nde bato ebele baza bongo na mokili bakoamema bamécanicien bakei kosala mosala na garage nde nsima azotambola na sali te moto andongo na so ake na biro bakoyamba ye te mpoza mosala kokoso bazonga boye contre temps mpo biso bayindo biso bacongolais bacongomani toza na bacontre temps se contre temps akosakana te yango omoni topesi eteni wana kosala yango 3 jours mingimingi basalaka yango soki olingi olala ntango osilisa kosala bongo parfum te mafuta te lala sec zala naturel nde nature osala nini na kolala na yo ekosala mosala kati na yo soki otie parfum obebisi otie mafuta obebisi otie olait de beauté obebisi lala kaka sec ndenge wana kubuka wana bengaka kubuka komi kubuka olali na yo osali losambo lolali na tongo olamuki osokoli normal otie baparfum na yo otie babiloko na yo otie lobiso na butu osali na butu so osali le 3 jours ndenge okozwa résultat okomona ete nini ekokomela yo wana ezali kaka topesi mwa flash mais ezali basukululu to mpe babe eza lolenge ya ebele na ndenge ya ebele na ndenge ya ebele wana ezali côté blocage côté blocage otalisi ni papa pigene eza lolenge ya ebele oyo tosalaka oyo toyakisaka bandeko ni bakosala mpona bomoi na bango ezala malamu tobi teke okozwa bamillion kasi okozala motu na yo toyebi bakalisi na ye kozala mpenza posé ozala likolo te ozala opatoge te omonaka ozala ma posé et puis ozo raison elongo bani bataka oyaka wana noptique ne wana bataka mabe wana po koma percé koma passe parce que oje siko tobenga oche nini bouclier à partir à citron na mungwa na mai malibomboka na est-ce que ça peut na ça dit ceux qui mutu par exemple on a besoin à zoa moi ça dit à zoa moi ba séance ya ba prière bo sala ngope bon mingi biso totanga 56 ou 50 anza totanga 56 merci mon anza la loi de création totanga sarango à partir d'ango de to laksara batu ndenge nini basambelaka à partir d'ango osabi ne moto sengeli aza na kati ya mokili ndenge notonga kutonga boyokani na libota na molimo pe na bakoko pe na mokili ya molimo tanga saka siku masemono anza la loi de création oyo tanga sa pa la biso ana kati ya Maroc to monu sango tanga atanga siku et pas ngunza neki bongani déjà disponible déjà kati ya Maroc pe moto na mokili bapaya akotanga siku akota contact na pigen nde akotanga contact na bango ne to senga tozala to sa bango le kani sengeli moto le kani ensemble parce que ressemble ezali loko mususu to la sango a boité dans la pétan tant que tu contact na biso soko basambela ka bo basenga basala ka bo parce que ba air basambela ah bon ça attend basambela ka mais ba prier sans cesse prier sans cesse kasi ça c'est nini peut prier nini le lenga kani mais ça ba air basambela ka au moins nga azali to bengaka en français nazali médecin eza ba ngadi muso air basimbaka ngo eza kwa rat na longola ngo amiso o ça la surface là on a pris ça surtout na kisasa longola on a mis à partir avec liki mais basimba on air basimbaka ngo liki ka moko so boka ka longola ngo rat o basala opérer bakati moto opération longola partir liki mais na air basimbaka ngo tota o ebimisi solo e umeli na air basimbaka ngo
Et ça, malade, il y a un herbe simba. On peut un peu simba. Et ça, il y a un simba. Oui, ça lit. Donc, c'est que tout le monde yo big ça rappelle bateau. Ça dit au sale ça rappelle bateau. Ça rappelle bateau malade et belé. Au moins, c'est un problème robot, au sale ça. Moi, c'est un problème robot, au sale ça rappelle. Ah bon? Soit ça les qui amène ailleurs. Ah ça normal. Attends les biso, au sale ça rappelle. Pesa numéro bazolanda yo. Là on fait ça numéro té, sur bana bezo bosanga la ngai, ba ko benga papier guerre. Est-ce qu'il y a un autre numéro na yo na scène émission? Wana sur papier guerre muto kozala na yango. Oui, c'est la première partie, to komi na suka. Lelo, poto si souci votre parole d'émission. To komi na suka, mon papier guerre to pesa pe moi, to pesa ka suka. Pour moni boye bia suka na bande baté be na moni ba benga pona makambo etali AVC. Bato ebele ba benga ngai pona makambo AVC. Dans le Sénat, bateau, vous avez bien fait beaucoup. Pour la AVC, attendez qu'on a biso, à la carte dans l'hôpital, pour ça ici. Dans le linge oyo, dans l'hôtel ça a pris pour ça là yango, pour bien qui sabango. Pour la moutarde dans AVC, à l'oka 3 escargots minene, autrement mbembe. On a l'air à payer mina ligne on makasi. Akoluka autre bengaka mondongo bo mondongo misato akoluka autre benga beurre de karité pur akoluka autre bengaka basique autre bengaka mazul naso bien ouais mazul mazul na soso ah te ba tshaka na soso te ba tshaka na mazul ezali makasa moko ya verre na soso ah maton basique pe akoluka citron belema wana nazopesa yango kaka awa na tolobela vie epai ya papi gene eza mbeza boyebi ya kati kasi topesa yango fele mpona papi gene donc oyo nyonso elekaka apo kaka mpona tolobela vie kaka topesa yango ekoleka ndenge nini ozwi bambembe na yo wana okalisisi yango otyango na moi ekauki otyango na moto obalubalu ti ekomi poussière otuti yango otyango apa ozwi bambuma na yo wana misato ya mondongo olongolongoli yango na kati ya batitaku nango otyango na moto okalisi na yango otuta komi poussière osangisi nini na escargot wana na mbembe wa ozwi ndambo ya beurre de karité obeti yango ekomi pate obeti yango ekomi pate osali sikoyo pomade na yo otyango apa okozwa sikoyo citron na yo okatikati yango ozwi ma ya citron wana ezala 1 litre ya ma ya citron citron vert nde okozwa sikoyo 9 nayebi bien 9 basilique to mpe mazulu feuille okoti na kati okangi okotika bafanda 48 heures 2 jours 48 heures 2 jours nazo koloba nde simi banisala sikoyo ndeko wana massage esika nyonso oyo eza kosala te okozwa demi verre otie ya mai ya basilique wana oyo esangani na citron otie ozwi cuillère ya oyo tobengaka ya café ya poudre oyo osali wana okolongola yango otie obaloli nde sikoyo obandi sikoyo komase ye tongo pokwa aveseki wana pesa ngo kaka po epai ya papier gene tolobela vie papier gene maloba mboka na voilà makambo eza mo ebele me nakuti awa na mboka oyo bato baza kokufa trop babi baliwa yango eza kolanda nayebi te bino boza bato boza na mwa spiritualité eza pena nino juste qu'est-ce qui se passe réellement bon kokufa bato soki moto akufi bato balobaka biloba kaka bamosusu ya bavérité bamosusu bakoloba makambo mpe oyo eza ya solo te mais na biloba bato wana mo bavérité mosusu mpe ekoyaka ekoyaka ngai mpenza eza papier gene eza mpona koloba mabe ya bato te ngai communauté congolaise mpenza nazalaka makasi te mpo ngai apart mosala oyo ya kingunza naza artiste peintre nasalaka na fondation napesaka cours ya art
nakenda mpe exposition par-ci par-là mais na kala mato ya bato ozokaka ke masanga moko ezali awa yango tozosala baefe wana bon au moins na masanga soki omeli yango alcool ya mingi mpenza ebebisaka pancréas et comme la peau pancréas comme evimbi epanzani tout ntango epanzani nde ekosala neti poison na kati ya nzoto nde omona soki basali moto opération bakomona nini biloko azosali nini na kati azosali nini ebebi donc tokomela masanga tomela yango na lolenge moko ya malembe mpo eyopesanga mpasi bandeko mosusu omona ya badi masanga banda lelo lobi wana azali 2 jours une semaine 2 semaines kaka komela kaka masanga wana ya moto bakoko na biso masanga moto basalaki wana ntina azomela yango mpe azolia ukapana ngai na idiofa mpo totoki bakoko kotambola mpe na RDC na idiofa batekaka masanga ya moto mais so osomi kaka bouteille ya coca mama oyo osomi bouteille ya coca atina mukapana na moto po eke ntango ozokomela yango ekopesa yo nzala po ekuta estomac vide te mbala mo ntango osilisi apesa biloko ya kolia boni awa bandeko bazomela masanga wana taposa komela yango nana lie te abandi yango taposa na 10 heures ti 21 azaka na masanga wana ntango mpe ye na ndako alia olala elongolongo bali ezokimisa apeti yebisanga ntango na kati ya nzoto esala ebebisi mba ya nzoto eloko ya liboso eloko ya mibale masanga wana mpe ekomi na iteni moko oyo tokoloba mpe eteni moko oyo ezotina bato iteni esimi eteni ya spiritualité po ete eloko nyonso to ezali milimo eza milimo nini ya kodestruire bato misi mayele babe basali nini basali nini bayikani nsima masanga wana mpo omona moto mobali kitoko mwasi kitoko oseke ozita kodose mango odose te azokoba kaka na yango ndeko bilata moke alingi te akoba kaka na yango donc eza milimo esalati bato eloko tosenga na bandeko eloko nyonso ekomi excès ekomi tobengaka oyo tobengaka na te na kisasa oyo tobengaka drogue babengaka yango ndoki mpo na nini parce que bakomprendre te mbali kitoko mwasi kitoko okangami na eloko wana na nsima na yango ekomi eloko moko spirituel nakanisi nazongisina motuna na to mpe na bakisa mosusu voilà te tokomi na biso na matondo mingi matondo po tosisi opesi bandaki bambote napesi bambote mingi ya yambonano na bangunza nyonso ya mokili esika bozali mpona mosala oyo tozokosala po ete moto moyindo aza na moto ya contre-temps sur temps moto moyindo surtout na RDC nga nazwi libakwa kotambola bamboka mosusu ya afrika awa RDC mpenza contre-temps c'est contre-temps donc nakopesa nanu mbote mingi na oyo yanga bangunza mosika ozali eteni ya kisasa kongo da foi na ngola mpe na mikili ya poto boza mpenza ebele mpo tokotanga bakombo te mbote mingi na bino mbote mingi na mbasi oyo yanga bambasi oyo yanga mpo mbasi ngolo bamwana kibongani fils nabengaka bango ekola bango matiasa kisingo kibongani mbote mingi na mbasi oyo yanga lisusu kibongani mwalo reyo mpe mbote mingi na bandeko na oyo baza na kati ya Maroc ndakisa papa Noël luta mbote mingi mpasi oyo ozali bato bamanga Maroc bango wana songi ya mbeli emanga na Maroc wana songi ya mbeli Fredi Mampuya Samanton amanga mpe ayamanga awa na eteni oyebi Samanton te nazoyeba ete ntango si aye na nsima na ngai aye na nsima na yo singa bato ye mobiala mbote mingi na bango mbote mingi mpe na Thierry Mukinaye mbote mingi na Thierry Mukinaye mbote mingi na Belo mbote mingi na Cédric Bitonelio baza mpenza ebele mbote mingi na Dodo vrai chéri oyebi Dodo Dorcas mbote mingi na Rita mbote atongela moyo ya Rita ya kitoko mpo tovalorize tovalorize na baculture topesa bokasi na boyebi na biso kopesa bokasi na culture na biso na bayeba kosala mpo na biso boza ebele mpenza tozangi kotanga bakombo esika bozali mbala nsima papi kente bavie koyamba biso voilà tokomeka kokende un peu plus loin voilà merci na bino bandeko bolandi biso je crois que awa ezalaki première partie ya émission biso tosali na mbuta je crois que makambo eza mwa ebele oyo alobi wana makambo ezali soki oza na besoin
il y a au côté contact naie, je crois que na ceux qui est moko lingi to kocha numéro naie ekozala wana ou bengaye, n'hésitez pas hein, bato bakuta naie, bato bavandi naie, ba pesi témoignage naie moi ebelé que en tout cas makambo ezali, hein, makambo ezali no kindo kité. Parce que babino zo citron. Hein? Babino zo ka citron. Kata citron, zoa soki mungwa, tia. Et ça ka citron na mungwa. Est-ce que et puis babi banda ko malamu pona vie na omoko. Est-ce que babino ke non zoa ba katolo ba tchoni non. Yango ba koko na biso ba yeba ki sekele. Et puis na apprendre lo omoko wa. Zo nden tubela. Tubela wana la rande po ya ko boma penza biso bien. Mais à travers tout le bel la vie, je crois qu'il faut comprendre que makambo zali. Son de kono bel AVC, comme on n'a pas cité, ce qu'on comprend était numéro d'affiché affiché wana, numéro pe ndeko za affiché bengaye parce que tout ça ba kana ba AVC pesé belé surtout en Europe. En tout cas, partout, hein? Et comme moi, et comme un peu à la mode bengandeko, je crois que ba repé ça yo ba tactique pour aux onga normal. Tolo bela vie. Tolo bela vie. Papi, tu es un maçon. Tu es un maçon. On s'est rendu à Libala. Oh, Zamene on peut sur Libala. Tu bizarre nous tu peux sur Libala. Bizarre oh yo tu peux sur Libala. Libala il y a pas na bizarre. Bizarre malamu ne peut sa Libala. Femme malamu ne peut sa Libala. Na kaba ko na biso bala ba famille pour ani. Akota la famille ba ne bala ezali ya mwana wana soka ba na mwana ngai ba bota bala malamu pour famille wana bazali ba botosi. Lokola était nous wana kubala kibala ozara kala kubala na famille kufa soko biso moko to mopona libala to la siko mabala obi to mopona biso moko eza ko simba to ko simba te okomona eza ko simba te mais libala oyo niti ba mona biso bala âge 14 ans pona ke mobali azala libala na yaza ke bani ti mobali na ko kufa atosa mobali na ye mais biso siko lelo to pona biso mobasi na biso bala na biso eza ko simba aussi batté na biso na bakoma na bazaka mayele to ba évolution sala bito boyite ba senga kanzambe nguya bandeko senga nzambe nguya senga nzambe bokasi pesa senga nzambe tata keli ko na se mayele senga nzambe bwania senga tata keli ko na se o tata mokeli senga ye apesa yo mayele bwania nguya bolingo olinga bandeko na yo. Pour ce qu'appelle nguya, appelle mayele, appelle boania, appelle bokasi, appelle amour du prochain, ne ezali babiloko oyo ekosani eko accompagner na bomoi. Pour na kati ya nguya na kati ya mayele nde osani ni okokela. Pour ça na mayele déjà. Wana boania, na ko sala projet boy. Ko senga nzambe accompagner na projet na ngapo opesa nga mayele ni na sala. So sengi nzambe mbongo, ko mbongo te. So semi tata keli ko na se sengi ye. Voiture sur voiture te minde basambela raté mais biloko wana komini bango lonkani basenga kanzambe mbongo te basenga nzambe ndako te basenga nzambe eloko te basenga rekaka bwania nguya mayele bokasi bonne santé bolingo eza na kati ya libota bolingo eza na kati na yo bolingo eza la bokasi eza la apesa yo souffle de vie makasi pour être OK liboso lelo yo bato ebele na binde komoko esenga lobi na tango kala bakoko na biso azalaki ta biso mona aza na mwa nzete moko boye asimbaka mwa nzete moko boye alobela yango makambo mais est ce que bapratique wana ke ozwi mbala okati boye osali bosali est ce que bapratique wana eza mpe malamu bon yango tolobaka ete peuple na peuple to mpe nation na nation eza lolenge nango oyo kozala na bango ezali bakoko na biso bazalaki bato bazalaki pur naturel donc nyonso bando kosala bango balisango na nature nyonso na bango balisango na nature soki mpasi ezali bakoluka solution kaka na nature soki mpe esengo ezali bakoka solution kaka na nature alo bayebaki mpona bakati ya bakoko na biso bayebaki tobengaka oyo babengaka soit eza batradi praticien loba médecine ezalaka mpona kosoigne nzoto na bango soki mpe likambo mabe ekoti bayebaki ndenge nini ya koevite yango kasi kolaka kolamuka bapratike wana mpe boyebi wana esa nini eza kobunga
pour bato ebele bazalaki na babiloyebi wana mindia sala nini akanga bango akenda bango déportation na Europe to mpe na Amérique nde batikalaka na biso wana bamosusu mpe balakisaka bato mpe bamosusu balakisaka bato te bamosusu baboya kolakisa bato mpo na nini po langage mo bakake koko apombaka secret ingeta pourquoi ntango koko amolakisa o secret ya mokili entre temps série wana toki dakonize basango basalaki système ya tubela nzoka tubela wana ezalaki mpona kodetecte bato oyo bazalaki na boyebi mpe bazalaki na bwanya mpe na bokasi ntango koko alakisi soki omoni nzete oyo soki ozwi yango osanga nzete oyo soki ozwi yango osala yango ekosala eloko moko songolo pakala ndakisa yo ntango ozwi yango lobia okoyebisa sango koko na ngai alakisaki ngai ye ozwi nzete oyo yango bango bakeyaka tubela chaque vendredi tokona tubela bakisa biso sala tubela mpo toyeba nini osalaki na semaine folo bavérité mpo nzambe ayoka yo ngai nde nzambe ayoba te koko na ngai alakisaki nzete moko boye ozwi nzete soki osangisi esali boye esala boye koko na azalaka wapi oyo wena opesi référence baye bakangi koko na yo bake na ye to baki koko na yo babilakisa biso pratique wana eza nini na tortue na nini koko asali aseta yango cede koko akoyebeta lisolo na bandeko na ye bakambaka neke bokeba bana oyo balauka bazoteka biso makambo na biso yango bakoko bakangaka monoko na bango ya koloba secret ya nature te ebele bakenda na yango bazalaka na bachance to mpe libakwa malamu bakoko bakolakisa bango biloko mibale misato mingi bakendaka nango na kanda wana yango moni ete chaque peuple aza lolenge na ye oyo nzambe tata mokili asalela ye yango moni babiloko toliaka ezali mingi kote na biso babindele mpe baza biloko baliaka ozandi donc pratique ya bakoko tokoloba ya kobikisa bato na maladi na songolo pakala na makambo nyonso ya nature ezali mpe ezalaka mpe ndambu ya bato mpe bayebi yango eza na kati ya spiritualité ya bayimbi mpo tobi tozonga na bokoko te tokosalela oyo bakoko basalaki mpo ete kozala na bango ezala yango tozonga esika oyo tobungela esika na biso tonga boyokani na bakoko wana oyo bakoko wana yambo mundela ya pota mundela ye na kati mokili na biso abebisi mokili na biso totonga boyokani na mundele na milevu totonga boyokani pardon na bakoko yambo mundela ya na mokili na biso ya Afrika nde bakoko bazalaki libre spirituellement mais à cette époque là nde nalobi awa ezalaki mpe so balobi no nzete oyo mela yango tosala nayebi bamama mungu basenzi yo nini basenzi te mungu basezi mungu basesi mungu basesi ya basesi mungu basesi basenzi te sikoyo mpo ezwi forme eza comme tobengaka babengaka zwi forme ozo komona makambo ebele ezwa forme kolandela lingala meka mungu basesi makambo ebele ezwa forme ebeba voilà ezalaki omona sangisa mungu basesi na oyo meli mpe bomona mpe oyoki bien mais sikoyo est ce que eza na lolenge mo bo na moi na biso parce que lelo so otali bien tout est bloqué sikoyo mpona kodébloquer babiloko mosusu est ce que okolakisa bato lolenge ta mosusu ya kosenga lolenge ta mosusu ya kosambela lolenge ta mosusu ya kotelemela milimo ya mabe papi gene amoni na mokili tozali entouré na milimo milimo mabe na milimo malamu nde tokolobela na mokili tona biloko mibale eloko ya liboso oyo nakoyesa bandeko langage na biso maloba na biso ezala malamu mpo na kati ya maloba tobimisaka baénergie baforce na kati ya maloba tobimisaka baforce baénergie nde kosala ete epesa lolenge moko songolo pakala oyo kozala ndakisa nakopesa ndakisa luta ngiama alobelaka malamu na mwana na ye alobelaka kaka malamu na mwana na ye nakopesa ndakisa mosusu ye mobiala alobelaka mabe na mwana na ye mwana akobonga te mwana kosala boye te yoke liboso te o eteni kuna luta ngiama azoloba malamu na mwana na ye bana mimba ta bakokota na kati ya mokili basala okomona mwana luta akokende liboso mpo nini papa deja to mama bazotambola mwana ntango mwana azokola mais kote mosusu papa wana mosusu azomondiri mwana esika mwana azokola ntango mwana akota na mokili
pour ça la mainae a commis bloqué ba blocage et où ta kana lolenge belé mususu ya yomoko mususu na kata libota mususu pe na baninga yango sala ka ba blocage to benga la français ba ne on va peut-être net la Singapour ba kangi on va sikoyo continuel mais ça est tout année au moment ça est tout année donc ozo kende ozo koya ozo avancer té alors le quoi tu na bato bazonga na boyindo na bokoko ne à partir bokoko ezali na mai o esengeli oyo tolakisaka na bandeko ni na ko sala pona kolongola moi ba blocage wana o ezoko sala yo po te makambo kele liboso meka kola kisa biso ya siko meka kola papi gene ata moi mukie to ba mo to kopesa ka o ezala ngo il va pas papi gene ndé makambo ezala to la vie ah papi gene ezala mai mingi donc peut ça o ezali base des bases ya base ya makambo voilà ezali to ça na o citron na yo na mungwa nde yango ko sala ben to benga ka sukululu wana ezali eloko mesa standard mais ezali la lolenge ya na lolenge pe la lolenge belé donc o citron na yo na mungwa na yo kati citron o tia na kati ya mai o sokoli mais ko sokola ka mutakala te tata mama moto asokolaka mutakala mingi ao perdre ba chance na ye po ete kikoso pe toilette eza mokili mosusu bandeko sokolaka mutakala te kikoso na toilette eza mokili mosusu donc toilette ko eza mokili mosusu esika bato baperdre ba chance na bango pe wana ah bon eza bato basoka pe makambo pe kaka wana ozomona donc kosokola mutakala te basokolaka mutakala te surtout biso va ba pa ya boye parce que bozo sala toza ko utiliser yikoso moko na bato ebele moto ayi liboso na yo minimum atiko yebi yango moto ayi liboso sokoli minimum atiko yebi yango itango yo kutali na yango izo mutakala esika bato bi ba perda makambo na bango ezanga la kati ya toilette bato bi pe bazo ba problème na kati ya ba toilette akotaki abimité akotaki akwei kata la toilette kaka na kopesa kaka boyebi wana soko koti na toilette okuti bato esa subi kosoka likola moto te okoperdre okozala na difficulté mpona mabota surtout mpona bana basi toilette oyo ezalaka publique okuti deja bazongo eza wana zongo ikele zongo inene mpo mina kisasa mami na kisasa mpe na mikili ya poto amona mpe ezalaka mpe okuti bato esi basali bazongo yo mpe sikoyo osali zongo likola zongo ozo perdre okozala na difficulté ya kobota okozala na difficulté ya kobota donc tosalaka tes attention soko konti na toilette yango osala na toilette ezala mai liboso bwaka pokota toilette motu moko akotaki liboso wana atiki bapapi na ye wana ibosuba abimi patini na ye ye moko ndenge wana yango moni bamaladi lokola tobengaka fièvre jaune ezwaka mi mpe wana ndenge wana ah bon bali loko benga bainfecté bainfectation moto aza mosi aza infecté bani ezwaka mingi kaka ndenge wana mais soko boni maladi ezozwa ndenge wana kote mpe ya kobota ekocomplike yo donc nakopesa bandeko neti sawa ete ntango okoti toilette kwa toilette eza publique esenge nano ya mbokota so okoti obwaka nano mai nakasi na bapapike ntango otambolaka ntango so okei mona ese batia urinoir batia mai moko eza continuel ekatanaka te mpo batia continue pourtant yo okosala zongo ekembala moko etelemi te mais soki omoni bazongo ezalaka etelema mai eza te eyoleka te ozwa mai ebwaka ntango ekoleka nsima yo osali mpona koevite makambo ebele epe bato ebele bazwaka banyoka nkao oyo kaka sango anyoka nkao nyoka moko etambolaka na kati ya libusu basi mwasi koboti eza mpasi bazwaka na mingi na bato bati publike basi ebele na poto baza na maladi wana ngai mpe nasala makasi mingi basi ebele na poto na traita ba maladi wana nyoka nkao donc totala mpe yango totala mpe yango mpongo aza ngunza mpo ngunza azali tata molimo mpe azali tata kobongisa miso ya bato donc nosona ngunza alors osona ngunza ok voilà sikoyo okati citron ngeta otie mungwa ngeta esalaka nini bon nde nalobi ete mai eza na mémoire lokola mai eza na mémoire kosukola mutakala te citron eza na mémoire na kati ya citron eza na mai mungwa mpe eza na mémoire mpo mungwa euti na mai
Loko misato c'est ça l'effet. Effet ni. Munga d'abord epet to la ramoto. Et on la moto salité spirituellement physiquement. Citron epet to la ramoto. Et on la ramoto salité spirituellement physiquement. Ma epet to la ramoto. Et on la ramoto salité spirituellement physiquement. Biloko misato la soko sangisi yango na maloba likolo. Osa ndeni kasi siko. Tolo tali ça. Oche mai na yo. Police to pesa te lelo mwandambo totika mwandambo po basala kango no molaka bazi basala kango to mona basala kango to mona ba YouTube basala kango mais lo lenga ko sala ngo siko ezali po ça lo balaki si ona lo lenga ko sala lango ndaki sala ko pesa chéri mukinai alinga sala ben aye il y a 3 jours akosomba 9 citrons. Donc 3 jours vert. Assommé mou citron vert. Citron vert. Pour moi ça na tina. Na ou la jaune, ou la vert. Assommé mou nganaye. Ba got sel. Topé mou de table, ça dépend quand on a rodinga. Ache. Ache mai na etoki, je saka ma moto. Azu citron ni ça to na kati. Aboka na kati mai. Azu mou nganaye. Ache na loboko na ye. Hein? Poignée de main naïe, aché. Vous avez belé tout ça. Poignée de main. Poignée de main. Aché. À quelque chocolat, sans savon, sans les nyuka. Sans savon, sans savon, sans les nyuka. Adana sous kilote naïe. Tant que comme une toilette, abani sikoyo, kosa lo sambo naïe. Avant. Ah, chocolat. Asa lo sambo naïe. Tant ça lo sambo naïe. Abani na longi. Bana ko sokola na le longi na mona bato ba sokola abano sokola makolo babano sokola pas si raisonnement zalaka elongi na mutu po esika o ezali makanisi ezali ya beta musaka mutu mais mutu no sokola no maboko basokola le longi abano sokola na le longi na asokola le longi na ye asokola le longi na yo bala misato ne bano zo mai o bano chala mutu bano kita ya liboso yami balé yami sat ekiti ne okomi ko sokola okomi ko loba malobo so ça ba obenga la tona paya ba veu na maizo komi na yo ozomona pour nini ko longola bo soto wana eza lokola mécanicien kenaki ko sala musala na nini na garage azotambola na salité ne batembele baza bongo na mokili ba kwa mécanicien ba ko sala musala na garage ndesima azotambola na salité moto ndonga so akena biro ko yamba e moyamba été parce que musala kokoso parce qu'on a boy contre-temps pour biso ba yindo biso ba congolais ba congomani tout ça ba contre-temps c'est contre-temps ko sakanate yango moni to pct ni wana ko sala ngo 3 jours mingi basala kango soki olingola la tango aussi ça ko sala bongo parfait mafuta te la sec la naturel nde nature ça ni nakola na yo et ko sala musala kati na yo so ko tie parfait au BBC o tie mafuta au BBC o tie lait de beauté au BBC la kaka sec ngwana kubuka wana benga kubuka komi kubuko lali na yo o sala lo sablo lali na tongo o la muki o sokoli normal o tie ba parfait na o tie ba biloko na yo tie lo biso na butu o sala na butu so sali le 3 jours nous on a résultat au moins a été nini rekomela yo wana ezali kaka depuis moi flash mais ezali ba sukulu to pe ba ben ezalo lenge ya ebele na ndenge ya ebele na ndenge ya ebele wana ezali côté blocage côté blocage tali sini papa pigene ezalo lenge ya ebele oyo to salaka oto ya kisaka bandeko ni ba ko sala pona bo moyena bango ezala malamu to bitako zo ba million kasi okozala mutu na yo to ba kalisina yo kozala pesa poser ozali ko likolote ozala pas jeter au moins kozala ma poser et puis aux raisons longo bani bataka oya wana noptique no wala bataka mabe wana pour comment un percé comment passe parce que j'ai sur to benga au chenini bouclier à partir à citron na mungwa na mai est-ce que ça peut ça dit ce qui mutu par exemple dans a besoin à zoa moi ça dit à zoa moi ba séance ya ba prière bo ça en europé bon mingi biso dans 55 ou bien c'est mon anza dans 55 mais c'est mon anza la loi de création autant que ça rango à partir d'un haut de to la sarabatu ndenge ba sambelaka à partir d'un haut vous savez ne moto sengeli aza na kati ya mokili ndenge no tonga boyokani
libota na molimo pe na bakoko pe na mokila molimo tant ça reste comme c'est mon anza la loi de création au tant ça pas la biso ana kati ya Maroc comme nous savons tant atanga siku et pas nguza neki bongani nous est disponible nous kati ya Maroc pe mutana mokili ba paya akotanga siku akota contact na pigen nde akotanga contact na bango ne to senga to zala to savon le kani sengeli moto le kani ensemble parce que ressemble ezali ko mususu to la sango a boité to na pétan tant que tu contact na biso so ko basambela ka bo basenga basala ka bo parce que ba air basambela ah bon ça attend basambela mais ba prier sans cesse kasi ça c'est nini peut prier ngene ni le ngakani mais ça ba air basambela ka au moins nga azali to bengaka en français nazali médecin et ça pas de choses air basambela ngo ils ont raté na longola ngo amiso o ça la surface là on a pris ça surtout na kisasa longola on a mis à partir avec liki mais basimba on air basimba ngo liki ka moko so boka ka longola ngo rato o basala opérer ba kati moto opération longola partir à liki mais na air basimba ngo tota o ebimisi solo e umeli na air basimba ngo eza malade na la malade na air basimba pe na mungonga pe basimba pe eza ba jour pe basimba ngo ezali donc c'est que tout le yo big ça rappelle bateau hein ça yo ça les rappelle bateau ça ça rappelle bateau malade belé au moins ça dans problème robot to ça ça moi ça problème robot to ça ça ka bango ah bon so ça les examen na yé ça normal atali biso to ça ça ka bango pesa numéro bazolanda yo na la pesa numéro te so ba bezo bosenga la ngai ba ko benga papier guerre est-ce que on retient numéro na yo na scène émission wana ni papier guerre moto ko za na yango. Pour la première partie, tu as mis la souka. Pour aussi ceci, votre parole en émission. Tu as mis la souka. Mon papier gagne. Tu peux saper moi. Tu peux saper la souka. Pour mon dire, boye bien souka. Na bande bate bête. Na mon ni babinga pour ma rambetali AVC. Batu belé babinga pour na rambo AVC. Na osenga na bato. Boza biki na fait beaucoup. Pour na AVC. Attendre qu'on a biso. Azan la carte na hôpital. Azo bakisi dans lenge oyo to talisa apo pe ko sala yango po ebikisa bango pona mutu na AVC aluka 3 escargot ya minene oto mbembe okana lia ka pe mina linyango makasi akoluka oto bengaka mondongo misato akoluka oto benga beurre de karité pur akoluka auto bengaka basique o bengaka mazulu naso bien ouais mazulu tira na soso te ba tira na soso te ba tira on dit mazulu ezali bakasa moko ya vert na soso maton basique pe akoluka citron belema wana nazo pesa ngo kaka awana to le la vie et pas papier gain exemple ça boye bia kati kasi to pesa ngo fele pour na papier gain donc on se le kaka apokaka pour na to le la vie ka to pesa ngo ele ka ndenge ni aussi ba mbembe na yo wana o kalisien o chongo na moye kauki o chongo na moto o balu tse comme poussière o tout yango o chongo pa ozui bambuma na yo wana misatu ya mondongo olongo liango na kati ya batita kuna ngo ochango na moto okalisina ngo otuta comme poussière osangisi nini na escargot wana na mbembe wa ozui ndambo ya beurre de karité obeti yango ekomi pati obeti yango ekomi pati osali sikoyo pomade na yo otiango pa okozwa sikoyo citron na yo okati yango ozui ma ya citron wana ezala 1 litre ya ma ya citron citron vert nde okoza sikoyo 9 nabi bien 9 basilic to pe mazulu do feuille okoti na kati okangi okotika fanda 48 heures 2 jours 48 heures 2 jours nazo kolona nde simi bani sala sikoyo nde kona massage esika nyuso oyo ezo kosala te okozwa demi verre otie ya ma ya basilic wana o esangani na citron otie ozwi cuillère
ya oto bengaka ya café ya poudre yo sali wana rolongola ngo tie baloli nde sikoyo obani sikoyo komaseye tongo pourquoi avec wana pesa kaka po et pas papier gagné tout le bien la vie papier gagné maloba mboka nalo. Voilà, makambo eza mo ebele mais nakuti awa na mboka oyo bato baza kokufa trop babi baliwa ngo eza kolanda na habité bino boza bato boza na moi spiritualité. Et ça pena nino juste qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, kokufa bato soki moto akufi bato balobaka biloba kaka. Bon so ba vérité. Bon so ba koloba makambo pe oyo eza ya solo te. Mais na biloba loba bato wana mo ba vérité mosusu pe ekoyaka. Ekoyaka. Ngai penza eza papi gene eza pona ko koloba mabe bato te. Ngai communauté congolaise penza nazalaka makasi te. Pour ngai à part mosala oya kingunza naza artiste peintre. Pour la salle à la fondation, on appelle ça cours et art, on appelle exposition par-ci par-là. Mais dans le cas amateur, il y a toujours un cas Masanga mon ezali ah yango to sala ba fait wana. Bon. Au moins dans Masanga ce que meli yango alcool, il y a mingi penza. Et même ça pancréas. Même ça pancréas. Et comme on a pas pancréas comme vimbi. Et vimbi et panzali tout. Dans les panzani nde ekosala neti poison na kati ya nzoto. Donc moi so basali moto opération bakomona nini biloko nzo sali nini na kati nzo sali nini et baby. Donc to bela masanga to mela yango na lenge moko ya malembe. Po e opesa nga passe bande comme so mona abadi masanga banda lelo lobby wana asali 2 jours une semaine 2 semaines ka ko bela kaka masanga wana ya moto. Oh bakoko na biso masanga moto basaka on atina azomela yango pe azolia ukapana na idiofa po tout ce qui bakoko kotambola pe na RDC na idiofa bateka masanga ya moto mais so somi kaka bouteille ya coca mama oh somi bouteille ya coca atina ukapana moto po ke tango zo mela yango e ko pesa onzala po écoute estomac vérité bala moto ngosilisi apeso biloko kolia boni abande bazo mela masanga wana bazo mela ngo na liete abande ngo tabusu na 10h ti 21h azaka na masanga wana tant pa yena ndakalia olala elongo bali ezoki bisa petit yebisanga tant na kati ya nzoto sale bibisi ba ya nzoto donc ali boso eloko mi balé masanga wana pe ekomi na iteni moko oyo to kolba peteni moko ezoti na bato iteni se meteni ya spiritualité po ete eloko nyonso to ezali milimo eza bilimo nini ya kodétruire bato bisi mayele babe basali nini basali nini bayikani nsima masanga wana mpo omona moto mobali kitoko mwasi kitoko oseke ozita kodose mango dose te azokoba kaka na yango ndeko bilata moke alingi te akoba kaka na yango donc eza milimo esalati bato yo tosenga na bandeko eloko nyonso ekobi excès eko tobengaka oyo tobengaka na te na kisasa oyo tobengaka drogue babengaka yango ndoki mpo na nini parce que bakomprendre te mbali kitoko mwasi kitoko okangami na eloko wana na nsima na yango ekomi eloko moko spirituel nakanisi nazongisina motu na yango to mpe nabakisa mosusu voilà te tokomi na biso na matondo mingi mato po tosisi opesi banani bambote napesi bambote mingi ya yambo nano na bangunza nyonso ya mokili esika bozali mpona mosala oyo tozokosala po ete moto mwini aza na moto ya contre-temps sur temps moto mwini surtout na RDC nga nazwi libakwa kotamba bamboka mosusu ya afrika awa RDC mpenza contre-temps sur contre-temps donc nakopesa nanu mbote mingi na oyo yanga bangunza esika ozali eteni ya kisasa kongo da foi na ngola mpe na mikili ya poto boza mpenza ebele po tokotanga bakombo te mbote mingi na bino mbote mingi na mbasi oyo yanga na mbasi oyo yanga mpo mbasi ngo loba mwana kibongani fils nabengaka bango ekola bango matesa bisengo kibongani mbote mingi na mbasi oyo yanga susu kibongani mwalo reyo mpe mbote mingi na bandeko na oyo baza na kati ya Maroc ndakisa
Papa Noël Luta bote mi passe ozali mama Maroc bango wana Sonia Mbeli mama na Maroc wana Sonia Mbeli Freddy Mampuya Mampuya Sabaton amanga pena ayamanga awana netenya oui Sabaton tena zo baiti tamsi ya ina simana aya simana yo singa bato ye mobiala bote mingi na bango bote mingi pena Chéri Mukinae bote mingi na Chéri Mukinae bote mingi na Belo bote mingi na Cédric Bitonadio basa pesa ebele bote mingi na Dodo vrai chéri oyebi Dodo Dorcas bote mingi na Rita bote atongela mo ya Rita ya kitoko pour valoriser na sepele to valoriser na la culture to pesa bokasi na ba boyebi na biso ko pesa bokasi na la culture na biso na bayeba osala pour na biso voilà boza ebele penza to sali ba to zangi kotanga ba kombo iska bozali balasima papi gento ba viro ya mabiso voilà to komeka ko kende un peu plus loin. Voilà, merci na bino bandeko bolandi biso. Je crois que ezalaki première partie à émission biso to sali na Mbuta. Je crois que makambo eza moins ebele oya lobi wana makambo ezali soko za na besoin il y a okota contact na ye. Je crois que na soki ye moko alingi tokotia numéro na ye ekozala wana obenga ye, n'hésitez pas hein, bato bakuta na ye, bato bavandi na ye, bapesi témoignage na ye moi ebele que en tout cas makambo ezali makambo eza na okindoki te poso babino zwa citron babino zwa ka citron kata citron zwa soki mungwa tia ezaka citron na mungwa te est-ce que et puis babi banda koloba maloba malamu pona vie na moko est-ce que babino ke non zwa bakatelo batiani non yango bakoko na biso bayebaki sekele et puis na apprendre lo moko wawa zo ande tubela wana ezalaka nde mpo ya koboma mpenza biso bien mais à travers tout le bela vie je crois que vous comprendre que makambo ezali so ndeko na obela AVC comment on a pas cité soko comprendre te numéro na biso eza affiché wana numéro pe ndeko eza affiché bengaye parce que tout ça bakana ba AVC pesé belé surtout en Europe en tout cas partout hein et comme moi et comme un peu à la mode benga ndeko je crois que bakopesa yo ba tactique pour ozonga normal tolobe la vie papi WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. mboka na biso Kongo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele marai topesi na Polo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na bandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo oweni nini ye na mwana Afrika nasonga wapi ye na mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso nanga natomabakala okombanga mpona nini na mwana Kongo marai murunda marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawapro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukavi na nga mawa
nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawa tro nakende Belgique mboka ya banoko nakende na Brazza babeti ngai nakende na Ngolo kabomina nakende na Afrique du Sud mawatro nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Paris mboka ya domdengani barigo nakende na Ngolo mawatro nakende na Brazza babeti ngai bakoma kofinganga boma nyoka tika boma kongole tika nyoka oh mokili mawatro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato tobotama congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikela bango mabele oyo batikala kovwama nango mawa dema kolusu yoka lisolo yango mawa tro pasi eleki mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa congolais akoma pai nyonso okei na Australie okuti congolais okei na Mozambique okuti congolais okei na Afrique du Sud okuti congolais partout okokende okuta congolais mpo na mpasi eleki na mboka na ye tokoma kokima nzala mawa nakende na Brazza babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na Ngolo babetina nakende na Libi babomina mpasi eleki tokosuka wapi makulusu zinako nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mawatro mawatro